eloko nini ndeko na biso dadi abelaki nini parce que tonayo kaka abeli akotaki hôpital mo baleki na ba internet na biso après bazongi susu akomi na ye bien subitement toyoki kaka boy toyoki te ki akotaki hôpital malgré pasi na motema mais toza na choix te photo loba pour déjà s'accueillir oui nzambe azwa lokumu ye mutapesaka ye mpe mutazwaka avenir ya culture na biso eza no na se pour mon côté ese nga mpenza nini na telemi awa nakoki kotelema liboso ya gou omoi kote na okende soko mpo olingi otala théâtre otali groupe sans souci omona théâtre parce que ozoseka théâtre balobaka yango ozoseka moto azalaki na kanda na madami na ye base retrouve na likambo bango bazomona na etanda noyo baye lelo théâtre te bango baye oluka basi. Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs. Restez toujours branchés, hein, restez toujours branchés. Je sais que la déception ne sera jamais la vôtre. Vous qui nous suivez de partout, à Brazzaville, Poto, Mongali, plateau de 15 ans, pourquoi pas ici, au Congo, dans toutes les 24 communes de ma capitale qui est Kinshasa, restez toujours branchés. Hein. Je sais que vous n'allez jamais dessus. Dans cette grande émission par excellence qui est Week-end des Stars, mais ça l'a toujours Sabino, ba rendez-vous na biso mais tozalaka toujours na rubrique na biso moko oyo to tikarango karapo na bino pona ko sala bino vraiment plaisir place wapi boyo ki invité na biso lelo to yamba akokendo ko prester quelque part bo mona ngo kaka wana place wapi ba pasteur na biso bazana moi ba activité na bango ba prière na bango bo mona ngo peka wana place bande ko na biso bazana ba concert ebele boko mona yango kaka awa nulle part ailleurs kaka na Ancien TV et puis na émission na bino bolingaka Week-end des Stars. Sans plus tarder, je m'en vais déjà du côté de la régie. Hein. Question pour moi aussi de dire comme ça un grand bonjour à vous, notre number one. Rosala vraiment kilométrique verbalement parce que Naza Liboso Nanga Naza na invité Nangai Toroyamba Bongo Lelo ya Freddy Batebele Bayebi na kombo ya Freddy vraiment te mais Batebele Bayebi na kombo ya Mbalio Sombo à qui je dis bonsoir. Bonsoir Nadège. Ya Freddy na kanisa kuto ya boyete na kanisa ko se déguiser pendant ndenge batuna so ba azarande belo mboye. Non, moi na la tapenda mamba lezate pour ekweli biso lisusu. Vraiment to taper moi lisolo mona kati awa. Moi, un grand bonjour na batu o balinga ko ba fan na nyonso. Na pesina na Ancien TV. Donc qui toque vraiment ça linga bien et puis na pesi vraiment mbote na Claudia Sassungweso Ikia et puis na maman Antoinette ya papa Ochombe. Ya wa ba maman ba sala biso le loto zala ba to monto kota na ba lupango wana. Alors na pesi na mbote mingi na ba fanatique na nyonso ya la mama. Nyonso balandaka ngai. Et puis plus précisément na président Chabani record o ya pesanga el mois 45 minutes wana pour na leisa ka moi libota et puis na bosanité ba nyoso na mokili mobimba na pesi bino ba mbote nyoso tellement bozapeyo bozebele talo to solo la kaka et puis na bosanité na pesi na mbote ya liboso ninga na to solo ninga na yo na pesi na mbote vraiment na mama Sylvie Wayengo na Fatou Momba Fatou Bokala Fatou Bokala te wana ya biso moko wana pena ya et puis na bosanité Coca-Cola Coca-Cola eza kombo moto donc yeso ka zui biso na balemba na samititu donc 5 voilà merci beaucoup pour comprendre que ça moto ya batu et puis to zui biso vraiment to za na esengo mingi ya koyamba na plateau na biso ya Week-end des Stars lelo ya Freddy balobi théâtre na bino ya kala ndenge yo mona rango pinza ndenge bobanda théâtre na bino na théâtre lelo ndenge ezali est-ce que mona rango différence ezali lelo théâtre ezade Nadège nazolo bango tenga na marchaka mote théâtre soko mtalinga tala théâtre atali mama Mbalo Sombo amoni théâtre oui on a le banao yango wana tali na mama Mbalo Sombo lundi na 21h30 atali na mama Mbalo Sombo wana ndo komona théâtre ezala lisuste ndazo yango na inabija ebisa ezaka ngate soko lingi pota na théâtre utali elombe omona théâtre omona kote na okende soko po lingi otala théâtre utali groupe sans souci omona théâtre parce que ozoseka théâtre balobaka yango ozoseka
moto azaki na kanda na madame na ye ba se retrouver na likambo bango bazomona na etanda no ba lelo théâtre te bango ba yo luka basi mais ba lobi bos comme trop plus publicité par rapport ya ko ça mon théâtre na ngaza ko na publicité o ba yebi pe valer la publicité nini o ba sala kana ba magasin ba sala loko ba pe mo $10 wala publicité biso to no sa na chic choc lo yenge yo yebi bino mo ba leki na biso bo yebi masolo to ko biso to jouer na ba palakatu o yebi palakatu na ebité Palladium yango lelo batongi étage ya molayo ezopela mwinda ya butu yango nde sika sale Palladium tondisa yango ezalaka wana etekama siko eloko nini ekomi kozanga na théâtre na bino po esalama différence nini tokoki komona siko théâtre akala na théâtre siko ntango akala tozalaki na qu'est-ce qu'on appelle ça nini tozalaki na baproducteur oyo ya solo loka Timbalanga za na poto je salue Timbalanga o banini baza kebele ba grand producteur oyo ko sakana te ba yebi o ba memana ba kasava on a kisasa est-ce que vous comprenez le producteur azate net de ba théâtre producteur azawa producteur de zaika moko zaki diego musique aloti na major zolo azo ya walero wana soko po aso na sala nzonzing na sala 33 ans de mikina na fait dudu ngafura pe à son âme ba yeba futi so $1500 pour la sala 7 tableaux il est loté producteur comme ça na ba comme producteur na producteur aye akiti na via l'équipe na l'équipe na TV moko na kotanga kombote pour la fula ngote aleki na TV azoloba na yaki lobby oya linga ya poisson na nenga ofela ya yo ka batondami est-ce que on a producteur est-ce que na yo muto ye ofela yango na deje oyebi valeur musala na yo olia na nini pour musala no yango wana ngai musala na ngai yango wana natangisi madame na ngai lelo azamunganga munene natangisi bana bazana ba université c'est mon boulot c'est mon gagne-pain na ça na ngojete muta koyo ya uzanga na loyenge pa pamba te parce que ba moni ke bana na bino ba bimisika ba komo kene na bango yango ba komo tika na bino ba bino esibo lekisa na bino ngonga ba bino bo lekisa na bino bo apporter pe eloko mo te tika ba so ba o ba bimi mikolo yo bango de bazo sa ba ota ba bimi mikolo ba sa nini yebisa ngo eleka o mbalo somba sala la salle équipage et kari mokili mobimba beta lisolo mutuna n'est pas mutuna netikala même mama mikolo batikala nango équipage mwana muke mama mwana mukabe na longo wana na yena nanu na babimina okufa na madi ya mokomboso na ye nango ba yango mtevandisa makambo histoire esili yebisanga ya muta théâtre moko nani à part bano biso bimina musko po bimina mukongo na biso zabe isobe Male mambwa asali a confirmer on comprend bano balandi biso yebisa nga paro wana banani o basala ko leka biso po si jolo yande patrimoine ya mboka makambo biso sala muta sala te tilelo tangela ngo ya sala e memi biso na mikiri deux fois to tamboli Afrique mobimba to tamboli Congo mobimba tina ba fin ba président nyonso ba ya mboka oyo biso to joana bandako na bango tangela nga o bango basali basani ndengo mona na yo Linda tango mona kaye utala kaye na télévision olobanga nini Nadesh kotanga nga kutu Linda de yo tangi Linda ya lelo tunanga lo batangela nga bana na yo bimise belé te na bana no nyonso na boy kotanga po basa ebele yango moninga na tirer Linda o tu tirer ka ya suka po mona suka po o ba ya basa o na juna bakoko o yi bakoko na ngati na yebi bakoko ba jino la pe bazali bango te kui na pomba c'est pas bango nani ping pong uti yao Sonia ta uti yao muyombe gauche yao mais net apparemment net baye barate ke ba utana na yo kate yebi na bango le muso ya bango te yamba bango ko ba oyebiso base bele bo yango tini to ke musika te tant ce que yo mona Kalinda nenga sala ba makamu na yo c'est ma fierté nyonso moni wana bazo sala na deje mutakosa ote onga pede onga soko da ladini rie bana ramba le somme bakoma lo baba président ebele bakoma na motema mabe envers bana na bango moko bango babimisi to bazomona yango mona na ngaki na tuna obongo tango mona ka mwana na yo olobi na biso ke ezalaka vraiment fierté na kamo e parce que koyoka yo ndenge zoloba ke ndenge mona ka mwana na yo oyo kutu ya suka esalaka o bien vraiment esalinga pe bien ndenge olobi parce que na mona ba président ebele balingaka te bana bango ba progresser batika bango na lezi ngana oyebso leko moko lelonga na otamona makolo mais moi na ngaza na Egypte azwi yango esika mosala nga na laxie sala boy
to saba kolo to saba yaya to saba na basi to saboy peut-être bato so bananga ayambalo olingana wa carte pour wane bon c'est bon wana mutana bakamna ya salaka weza marque nanga po carte kutu tema mapapa wana na leka mais yata mo na de car mota yo tikanga namoni so na lobby na zana ba démarche boy aya tout abomi nyoso to ye wana banga basale loko na misu na yo bangona kisinjora na pekisi mbala mo na gangimba moko nye po mutu na mutu azana ndenge na ye ona oyebisa yo mutu ya théâtre azate to sala ba ja pamba te omoni ba Nigeria wana na ba Ivoire ba leki bisote to leki ba musika metiko bien kaligele dongi ba kontina bango pena dongi asimba bango ba kota na lisolo na bango yango le to moni ba Nollywood elo wa grave ça boy lo ni nezanga pe bibo sale lo kwango yo malo na moni ko sala parce que na mona ba otonga biso ba salle déjà face à parler du peuple ba salle wana nyoso ba otonga ya biso poto lela ki pa ministre to lobeli to na salle te siko lelo ndenge zalaka liboso ke lelo to ko jouer na mama ngebi shikshok lo yenge plein crack 14h plein 17h bana to babimi au lobby classe siko so malo sombo o moni wa pour que na show benzi $5,000 non $5,000 pour producteur azate bo sala bino mo bo autoproduction bo autoproduction ça na okabi bon pour combien qui maté ya to kota ka ba doni mo sala kaka mais na mutema nazo se déjà satisfait c'est ntonti ngo ndenge bino bande ko sala na tango wana ba joni on nazo yebiso producteur na lobi na ye nanga oya ninga kota bo kaka bato est-ce que ça normal peut-être bato bazana ba yebi vraiment valeur na bango yebi na bango de mona ngai na lobaka na lobeli yo sikoyo ngam na oloba ba yebi na bango théâtre te o pe ba yebi ba se belete ta on atangi ba kombo ba petit muso na oki na tangi bela ba tuté on atangi te ba yebi na bango te ba to soko tali bano ba ko bimaka na biso botali so botali fiston otali nani pecho nani fidèle ouais otali pakaloyi sundiata ba wana kutu ba ute pana ngado blague kutu te ba yebi sundiata. Est-ce que yo pe ba pesa yo chance wana ndenge yo pesa pe bana na chance place utaka ba pesa ko chance wana bonga na utaka wa obimano ka yo moko e pa mina utate na mina mzoto wela biso misato to manga moko tanga biso misato nani ngai ngare da mangu out eza histoire yango skola lingi na yambaki yo pe bongo po ba comprendre na bandako oui le trio mangamba et to remplacer qui le trio d'Asufa oya badanga danga souplesse na fasco yango trio d'Asufa tant ba kei na Côte d'Ivoire vie Josara Memi zaiko na Côte d'Ivoire ba vie ba komi ba kamo ba komi na Suisse ba kimi na Côte d'Ivoire na desh ba kimi tiko yo na minzoto apo mini opérette ba biso do sala opéra ce sont des opérettes mis théâtre ya koyemba ba yebi yango te ngana bali na 80 na Marseille on a dit que ça 40 ans et ça l'événement okoya okomona oui wana nazole na déjà ba sponsor faut bazala parce que basala ka ya musique c'est ko comédien po batebele ba ko tika bino ba bibino pe ko sengebele bino pe ka bele au moins na gali boso no etanda numéro na ngai ça 081 81 31 693 o ya mona kanga na ke ko senga na ndako ni abengi yo poposi numéro na benga non na senga ka mutu te na boka ka ba oyo bangai po mutu na ko boka pe na dekina TV na boki na ngana dej petite sœur propre yo zo mbongo ni opianga elo te connaissance ka eza ngwa connaissance babi sanga mbongo sana na batu oyo balobaka wana ko senga ni ye moko senga ka bisiko ba senga ni groupe La Mama est présenté biso épisode moko wana na ebité eza 7e femme 7e bête après le crapaud donc femme asa 7e bête après le crapaud te na fingité pour moi si après ligorodo de moi si siko na yebisaki bango balobaka mwasi mais siko ekomi ndenge nini ekomi siko mibali na mibali zo babimi mpona moni wana bapede na moni wana mibali na mibali bazokutana oyo mobali aza na kati ya ndako ya mwasi na ye mais abimaka kuna na libanda komaka babengaka ekomo Neli donc makambo nga nasali yano et puis bazobengaka na telefone s'il vous plaît babenga na telefone yamba osali bien ozobwaka biso wana bango moko baobenga yo moko obi merde bango elobela bango eloo te omonte mokili ekomi na suka
na pièce wana na moni ça vraiment bien et là on ni penza biso to ko tirer kuna po to moni ba PD to moni ba lesbienne to moni mo makambo belé donc et ça li pena ba PD pasi et ça li pena ba lesbienne babi assez que ya Freddy mbali osomba bois ke li biso to ndenge nini wana et là on to ko tirer na bato bazolando ba balinga ko vraiment et là ko tirer to zonga na bosolo to corriger nzambe te oui nzamba tiaki mbalo ya Freddy na Nadege fo babala na batika libota na bango bakeno sala famille na bango yo Nadege okumba mokumba obota bana ona lobi basali sabiso c'est ça o nzamba lingi nzamba tindite ekoma Nadege akomi kolinga kisinzora yango te wana tokomi kosa nini kote ya nzambe alors nzoka ye moto akeli biso na lolenge na ye donc le cameroun balo que non musikate vous avez kaka yango wana et saliboy et ça combien de pièces na kati et to suki na 13e épisode 13 épisodes terminé to sisipe botiango pe ade na ba YouTube na ba chaîne na bino non na tie ko tuté na kotia la chaîne na ngai la kotala ngo bako kozwango ndeni bako zongo kana YouTube kuna ko futa biso mo 1 franc ya ngo mte ko sala ke ngana za na bana na groupe wana ba mama mibimba bazala ba mama babala bazape na bana ba misuna ba ine mango lelo tito sala ba 18 ans do batala akanga alors ngana yisa aka nzambe pa ba producteur bazonga ndenge ezalaka ba ya toto nga ba film na ndenge normal no yo comme il y a désordre yo na ndenge poto mona ka ba tu ya nini eloko qu'est-ce qu'on appelle ça bani yo makambo yo bani soko bato ya internet yo lobili kama musune to solo ya ke ko tia kuna mbalo so mafinga ki sai do biloko wana ngo tsiko ngani kate tsiko yango na fse ba ka muta ko tia micro libuso na ngai na matanga. Voilà le quoi pour soulever les cam oyo ya matanga ezui biso nyonso to sala ki likolo to ya awa kuna simba zonga boye to kanisa comme peut-être za rimer mais ça qui vraiment rimer te yango to nito yeba penza e ko eli subi no mes condoléances. Merci vraiment. Ezalaki non ndenge ni ntango yamba yo azwaki non li ntango babenge azuku d'appel ayoki ke kuna ndeko na ye Dadi di Kambala atiki biso ozwaki on a ba ernin message wana tous qui sur place. Bon si vous a netinga boy namonaka bango nde bana na biso bango wana bao ba remplacer biso lobi ye moka bana lo baso to fani to omela aloba nga mbali omela na yo omela te okufa ye bana lo balanga bo pongale mso na kosa 8 mois na mela nga te ya lo baza ozangi mbongo no zala na mbongo no ya zala mbongo te biso yoso mokole ye la yo oyeba te donc lelo na pesi Dadi donc nyoso bana lo balanga na odolobi na ebakite babengi pe ngate bo baebi ngai na zo ba choc tellement trop nga botami na famille à 13 personnes 10 filles 3 garçons 10 filles wana nyoso bakufa na tika to tika la 3 pamba siko nga yaya siko tellement na choc wana na bakoka oyebisa nga soli kam tata madame nanga alinga te bayebisa nga likambo eko choquer po lobi na yeba kite na vai na ndako ti donc tozaki na mwa discussion ya moke ezangaka te bolingo yango ne memaka na madame nayaki foti na ye te foti na ngai nayaki mwa retard mais nazalaki place ya mabe te tozalaki na baninga kaka lere eleki po toliaka na ye ya lesiko liboso na ngai lere ngai na ye ngai comme na ntango docteur apekisaki nga ke okolia na ba 21h te na moi mwana nga mwasa ye pembeni le na sikolia na mona ye mwana nga suka exaucer mbalio akomo simanga papa ça va nga oyebi ke pa Dadi akufi ayibiso bongo mama ne akokai ko babengi baboko benga nga babengi madame madame ayebisi mwana nga suka ayebisa papa na maele na lalite na leli butu mobimba leki na ngai baza ba pour comprendre que Aza vraiment choqué donc Aza vraiment un problème il y a vraiment ma casse pour comprendre déjà donc tout ça wana émission la biso ça aura toujours boyer mon bazora zora batu to ya ki peut tout monde qui sinjora azala ki wana voilà pour comprendre bon monde qui abimi boyeka brisque donc à grand frère Azaki penza na pasi yango moni ayo ko pesa courage
nalingaki vraiment nayebi ke ozokoka te totuna yo penza bamakambo wana eloko nini ndeko na biso dadi abelaki nini parce que tonayoka kaka abeli akotaki hôpital mo balekileki na bainternet na biso apres bazongi lisusu akomi na ye bien subitement toyoki kaka boye toyoki te ke akotaki hôpital elo moto wana efezaka bino monde boyebaki yango mbala moko akufi abelaki nini vraiment po tongi toyeba bato mpe balingaka ya Fredy bayeba eloko nini réellement eke bomi ndeko na biso. Nadège, merci. Malgré pas si na motema mais toza na choix te photo loba pour déjà s'accueillir. Oui. Nzamba zo lokumu ye mtape saka ye pe mtazwaka. Na rigete ka po bana na ye basa mike. Moi sina ngamba ine mingi donc nga kona ko kaso makambo te. Na auto si passe ya pululu te. Même pas 3 mois hein. 3 mois nini un mois ko kite. Mala moko na ta ina ndaka bivie na ko kata okene matanga shikote. Zoka bien te apeti boko la mesa. Vous comprendre vraiment que aza bien te mais fallait que tout naka parce que bango bazana kati bazana ba association na bango nde mutu bakoko yebisa biso moi likambu ya moi bien o eza information vraie o to record c'est que to lokotaka lokotango la ba réseaux sociaux to lokotaka lokotango bouche à l'oreille poto ya kaka couper sabino na etando ya yiki Nadège abeti mesa ngabite yo za bien te zoto ya bien te vient na za bien to kende na te oza bien te sikala ya Fredy nini tika ota shikote abano lela voilà déjà ça qui peut bien te aza bien te nga yebi baza to saka na bango bande ko na ngai na benga bango so balekite bango balinga ko muta toucher ngai te balinga te ya Fredy bon mona ngena babuso bana binote wana ya tele makanga na respecta ya Fredy ala na buso bana te adaela za muta makambo wana te so bano kote langa ondire na pesa ki yelo bimbongo nzoka te zaka ndenge ko ngana nazalaka na baleki na nga nyoso ya théâtre na vivaka na bango na yebaka te oyo bana obe ndenge nini dadi donc akomsinga zoba na butu lobi na leli butu mobima petit mongo boya mwasi ya ba internet kaka mokolo chaka la sala ki mariage mokolo ebandaki yango wana dadi aza déjà malade surtout ye mariage to ye na madame nanga to encourager camarade na ngai atuninga question président la deuxième vice-président en TPC bozo c'est la dadi sous la bongo bo sa ba réunion na baluki Nathalie pourquoi lobi nanga mais dadi aza malade siko bino siko ba ko bino boyeba kité ngana to yebi ngana yebi to yebi kaza malade mais ya gravité to yebi kazo bela siko ya lobi yango Nathalie ngali comment peut-on habitodi habité président Nathalie on oui alobi bien alobi a solo faut na mona président président Matsumu ouais en tout cas olobi likamora bien au fond nga pe esprit na mona ye biso mo to mema na hôpital to ye ba obela nini na bengi premier vice président ka wana na bimili bana bimestre to si pas tuni pe madame nanga ba question mariage on to ye ka soutenir mbai nanga tsakala camarade mbai nanga lelo te boye moi ça a matinga du téléphone na bimili bana bengi premier vice président papa ale Kaembe très bien bien ya za premier vice nga landa kai pour avant ça il faut tout na nier parce que c'est mon chef abi président mais tala boye babia teza solo lobi monanga na bureau lobi na moni ya bureau pesinga mbongo na ko ba motina to benga président na bengi président masumu na bi te papa le pesi mbongo moko ngana yo photo que nous joa dadi no ndako to kenya ye no hôpital c'est comme madame nanga sala kana kabinda basala examen nyonso to ye bazobela nini po ezate kaka makambo ya kaka moto akufi lero azobela na photo landa masuma biate bozu na bonne idée ndena ye masuma komi na bengi masumu pembeni kana kata fete na tiki makamba sentiment na ebisi yango siko papa biteza bonne idée ngabi papa le bengi ngalobi na ozwa mbongo wana bengi ngape tongona na kiti atineri ngango na mpesa bali na zui yango na bengi pe na zui sikoyo président masuma saini na bengi tsakala po tsakala camarade nende piri be tambolaka tala yebisa yebo to yako soye na tongo
tanga benga be tenga la za prêtité ye moko dadi lobi la za prêtité ya okende hôpital to la mukolo mususu so na zi prêtre na benga bongo ba ya ko zwanga to kende kusala e ba examen na moni masumu abenga oh non pesa tala boy ngabi beaucoup kende kusala examen za la ka faut mutaza la prêtre bon ça va to ko faut CPT to ye ba neni ye moko pa bien ça bien bon to tikaka na numani wala nenge ezalaki yango wana ti nenge landani na yoki no ba mama première mama Olive lembe va apprécier ba mbote vraiment je dois dire respect dedans voilà maman la tikaka bisote apimisi mbongo monde ba mona ki na ne ba kende kinga kati bongo kende kinga kati te bango ba kende ki amoni pourquoi santé boye maman boye maman ezali so maman jeune la kanisi ba bengi ba ko sala ba examen nyo surtout ba transporta kitu kanenge zalaka wa comme on ne fait pas ça l'opération on est na yoga ngala yebi na ngapete nzoka ba opération à cœur on doit na bakede ki lobby ngapela yebite on ka mwana wa fisa papa na fina bengi sai fiston biso lobi non ya solo na bengi ça biso mtoto ko kotsa ina morgue donc na lalité butu mo mana bani ko lela ti 5h du matin tini ngo moni ngai na ngana ya lelo te na ngana ya émission yote mais nataille to sala déjà na ba fiche na sali taka mboka ngo ba mbongo ezate banga mutoko bunda boy bani malamu na ya esali pe etombe mokolo ngo to lobela pe to expliquer batu que bana poto bana wapi nyoso tout dadi kitambala ne plus voilà donc azongisi molimo na ndengo zape membre ya ANTPC bino bato bozwaka boza parmi bakonzi bino bozwaka ba makambo est-ce que na bana bato nyonso bazolanda bino s'attendre na nini parce que balingi isusu te makambo esalamaki na liwa ya pululu et se répéter wana déjà baomona na illustration ndenge déjà tozalaki wana na tongo et pas ya ndeko na biso atiki biso dadi ditambala déjà yango wana balingi susu ba désordre ezala te yo ko assurer bango nini po balobi e koma bongo yo ka bana kasavubu bana ngirengere balobi ebembe wana bakenolela ngo kuna te wana ekoza na ndenge wana te parce que kuna oya pululu ezaki ekozwaki mingi babi bana kitambo ezwaki mingi balobi ke bana kitambo nde mutu bango baosala makambo na bango organisation mais oyo eza ANTPC po azalaki membre ya ANTPC donc tokosangisa moto nyonso tu tolobi te tokabola nyonso tu toza tata moko mama emonu vivant wana emonu vivant eza kaka makambo kaka eza kaka lokake yo oza mpe na mwa ONG na yo mais ANTPC nde ezali likonzi ya likambo ya Kongo mobimba donc tobosalaka yango te okozala o ngai soko nani onga pe naza boye onga pe naza boye onga pa eza pe ndenge moko toyoka ba musicien azaka yembaka ne pa ya grand musicien pa ya redia musique mais azaka na orchestre nde ya kundeli donc eza yango wana donc likonzi ezaka redia musique donc yango wana donc ya NTPC eloko makasi donc tokozala bien organisé président na biso aza wana bapapa le tozali biso toza wana bansakala banani bafiso saisai bazali wana donc tozali biso nyonso tu moto akokabola biso aza te po totolela ndeko na biso. Merci beaucoup nozala mutuna oyo po tokoma oshite na biso vers la fin otala vraiment caméra ya papa Papi Sunda otala vraiment caméra wana tolingi vraiment toyeba avenir ya culture na biso na monde na bino ba artiste ezani avenir ya culture na biso ezano na se pour mon côté ese ngapi nani na telemia na ko hotel ma liboso go na musala na leki mais nene loko o muta ko vivre pour ata na zale lomba nga ba se retrouver exact botiko to ke musika te dadi alali après bokomi so senga il faut senga et après on monte balobi o ba senga ka trop oui ba o senga ba comédien ko ba senga ka poa exact poso ke ça ba o senga nini parce que lo yo ko senga na gouvernement na biso to na bino no sonde ba association bozawana tant que muto azana ANTPC ozape mkonzi munene na ANTPC elo ni yo kosenga otala ka caméra o na gouvernement na biso zolanda parce que yo posa la mot à dire na kata ANTPC ah mais oui na gouvernement na biso na pesina nous ba respect trop na ba konzi na biso mboka alors na koloba na bango sote na ba na ministre na biso sport mais respect papa to sito lobela ki yango pe lobela ki biso lobi ba kotongela bino ba salle na bito senga kaye ba salle biso bon qui peut artiste comédien parce que sans biso
bino pe beaucoup biso za bato beaucoup négliger biso te photo zalaka poto lobi na ko zala te bongo bana na ngai oui bongo bana na ngai bosalela biso ba place ba site oyo biso to bana ko sala musala ndenge baninga basali ba Hollywood toza na forêt munene bisike zebele obokoyi ko salela biso de site na biso bokoyi ko tongela biso bisika ba artiste bavanda ka place oyo o 400 maisons za pona ba artiste oyo basala musala malamu ba pesa bino fierté ya mboka toza patrimoine na bino boya ko lakisa ka bolela ka biso lero na lali ale boye bobimisi ba mbongo no yango te alors na se rappelle ronga na za vivant papa biso peut toujours rappeler que papa na biso oyo asala ke kwa fikini tilelo quand on est saka na morgue quoi oui yom toujours rappeler nga na yebi yango te papa André Loufoua oyo asala ke ko esala bo la fikini tala sikoyo donc nga nazolela ga pa bakonzi bokipe biso bokipe botongela biso loka bozosala basale bravo wana pena to gumbameli bino et puis tokoki kogumbamaka mpe ebele te mpo eza droit na biso toza na ministère na biso fo tozala fiere alors botongela biso basite bisika oyo biso tokobanda kovandaka beya te bakonongonaka artiste azokendakasoko omoni dimanche te ake na minata te akei soko na paka juma aza na place fixe wana te na dege eza ke azotalaka bato na babara amona oyo ayebi mpo amela biere eza normal te moto azosala na artiste comédien moto wana azofinga artiste comédien namonaka longo kuna moto théâtre moto théâtre okuta bongisa ngo moto maboke nyama oke na biso bafinga biso poto bala basi na biso lelo mais lelo to balu ebaluka ekoma histoire mosusu parce que nga na memelaki yango na ndenge ya mosala na nga nde yango nazosala oyo kosala nga nazala oyo nga naza lelo donc nazobaka na bakonzi avec tout mes respect na respect napesaka bino na kombo ya biso nyonso baartiste comédien tozosouffrir bo encadrer biso bato bazokopia biso bazoteka biso bakomi koteka biso na dege na balabala na victoire 100 francs 1000 francs bokamati na batelevizio botondisi babiloko ya banigeria ezolekaka bateatre kende nigeria so baotya teatrebasengi bino bakotya kutu te obana no ndeni tunaka mama masasa azalaki na Côte d'Ivoire tuna mama alinga azalaki kuna so basi bamona ta teatre ya Congo ezoleka mais ya biso abekoma lokola nzembo ezoleka nango lero na moyo ezotakata ofele na ofele. Merci beaucoup ya Freddy, le plaisir était pour nous ya ko recevoir yo sur ce beau plateau oyo ya weekend de star. Donc na ko senga na yo sala mo ba dédicace na yebi ke batebele balandi message na déjà ba konzamboka balandaka vraiment émission oyo makasi donc na yebi ke orozwa penza e yano na ndenge sengeli. Moi ba dédicace na poto comme na biso déjà na suka. Dédicace na nga na pesika merci na DG moko. Merci vraiment. Et puis na bosanite madame na nga Mijengulambe, maman na Exaucé, maman na Nelson, maman na Ketia, maman na maman na bosanite Fulangenge, Sylvie Wayengo, Motema ya Lemba et puis Fatou Mbokala na pesibino mbote puis Coca-Cola na bosani yote basayo kansaleti brasserie non Coca-Cola masala nga pena mpire muto atosola kitoko et puis Sam Chito musika na Chikapa na bosani yote ya Freddy eyo donc et puis na bosani te na Switzerland na pesimbote na Thierry Sakana na pesimbote puis na bosani te na London Pasi Nzeka Papi Musui Vienga Dio c'est Mokere Koro na London City et voilà na pesibino bambote amolishako bon boze belé so na bina na kotanga ka na pesibino nyoso José Mondango Beno nyoso Sisaka boze belé Rose Bombula ya Freddy Tagarosi Bombula et puis Marie Kwanga. Merci beaucoup à Ya Freddy Mbayo Sombo, merci beaucoup à toute l'équipe de Weekend de Stars. Là je vois Yves, pourquoi pas Papi Sunda aussi. Merci beaucoup pour la confiance au Bino Penda, Bopetingaï. Merci comme ça à notre number one, monsieur Alexis Moutanda. Et pourquoi pas pour les bois na gaz, maître Barnabé Macbey, je te salue. Pourquoi pas aussi à toute la famille qui m'en et Sonia Ndinga ma pote, je te salue. Je dis comme ça, un bon week-end à toi Zena Bouya et Francine Moukouba. D'ici là, portez-vous bien. Bye.